Shalom, shalom, tozo continuer ka na partage na biso ndenge tolobaki na Luc 3. Totanga ki biso tokomi ja musika na ba partage oyo eleki so bolandi yango bokoyoka ndenge tolobi ndenge Jean-Baptiste histoire ya Jean-Baptiste ndenge bandeki kokende koteya ndenge ayambisaki batu ateyaki batu batika lisumu pe apesaki bango baptême pe na baptême wana batu batunaki ye mituna ateyaki bango parole de Dieu sango malamu mpona abandaki koprepare koya na Yesu Masiya. Question na biso elobamaki boye Yesu Masiya koya na ye na mokili bateyaki lisumu bongo sikoyo ya plus forte que raison ke koya na ye mpona jugement. Est-ce que biso tolingi ka toumela na ba message oyo ya prospérité ou bien tolingi to changer ba message na biso to umela na kati na ba message ya kobanga Nzambe ya kolongwa na lisumu? Ma soeur mon frère nga na poni message kutu ya tango oyo eza message ya bato balongwa na lisumu po Yesu koya na kozonga na ye akoya lisusu te maza kozonga mpona jugement. Donc tokeiti na Luc 3 tokomi na verset 9 alobi fue nzete nyonso kobota mbuma te bakokata yango. Mpona nini bakokata yango? Po Yesu ase ayaki ateyi ye moko aye koteya. Donc Nzambe alongwe ti likolo akiti aye koteya yo na ngai pe misala na ye sur la croix. Donc soki totosi yango ta koya na jugement tolobaki lisusu na baeglise oyo baza koteya le contraire à parole de Dieu baza kobebisa misala na Yesu Masiya sur la croix. Po Yesu Masiya ayaki pamba te ayaki po alongola ngai na yo kati na kobanga oyo bandoki na libota kati na kolobaki oyo bakanga biso singa oyo biso tobongaka te maladi oyo esilaka te. Yesu Masiya ayaki kolongola bakondamnation wana nyonso. Sikoyo totuni baeglise oyo bateyaka baservitude bamari de nuit babiloko ebelebele. Donc soki totali eza Yesu Masiya aya te. Alors soki Yesu Masiya aye pourquoi to ayaka déjà alongola biloko wana? Pourquoi pas tokoteya batuke loboko na Nzambe ezali mokuse te matoi na ye pe ezali makasi te mais ezali masumu mutu eza kokabola mutu na Nzambe. Masumu mutu eza koempêcher mutu amona loboko na Nzambe amona misala ya Yesu Masiya sur la croix et manifester na bomoi na ye ezaka lisumu mutu eza kobare. Donc tolobaki ke ba pasteur ba chantre ba évangéliste ata ba chantre message na bino pe boteya kati na nzembo message na bino ezalaka ya nini? Ezala ko lobongola batu kati na masumu kaka toyoka banzembo na bino ba voiture bokozwa ba poto ba nini ezali bien mutu nyonso ana besoin nango kasi lisumu yebisa mutu Nzambe alobi ba poto babi biso totiki nyonso tolandi yo. Yesu Masiya alobi na lokola botiki nyonso. Donc lokola botiki masumu boboyi makambo nyonso ebandeki kopesa bino bomonaki yango motu ya bolandinga bokopambola ma awa centuple likolo la vie éternelle. Ndeko nanga soki oyebi liloba ya Nzambe osi opambolami. Po Nzambe alobi na bapota bi déjà vous êtes bénis parce que vous connaissez la parole. Soki oyebi parole de Dieu oza déjà béni ya koleka. Potango yo koyeba kele bien malaki ezali mabe eza dia malamu kotonga eza mabe lisumu ekobo eza mabe na kokotia nzoto na prostitution te pona zwa mbongo tango oza koyeba ke koyiba na ba magasin eza mabe ezali eloko ya muninga mutoki ya muninga. Donc aussi opambolami spirituellement lola na yo ya sire ezali. Donc batu ba nga na partage nga na comprendre que Jean-Baptiste ayaki kote ya batu balongwa na lisumu yango tozo ba pona ba église mutu akoyaka lelo bokumo banesala jeûne à 7 jours non à sec non motazo yeba te pourquoi azosala jeûne yango moni bato mi bazosala ba grève de faim bazomatala ba mangengenge et pourtant parole de Dieu elobi mwasi ya Mosamaria atuni Yesu Masiya tokosambela wapi? Na ngomba na Samarie. Chance kuta alobaki ngomba. Yesu alobi na ngomba te na Samarie pe te na Jérusalem pe te mais ezali les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit pe en vérité. Donc ezali bato baza koteya makambo komata mangengenge mpona ngai nazomona ngo ezali le contraire ya Bible. Donc po balobi ke Nzambe abia kovanda lisusu na place oyo etongami na mutu te akovanda na abina kosopa milimo na nga na banzoto nyonso yo moko ndenge oza na ma soeur mon frère oza temple ya Nzambe. Donc yo moko koki pe kobondela
okoki pe kobonda topekisi bato kokende église te mais babi mibale to misato baza na kombo na naza kati na bango bien sûr babi n'abandonnez pas vos assemblées bien sûr assemblée ezali place kaka tokendaka kokumisa nzambe ezali kaka place ensemble kozala mpe na ndako ya moto eza kaka place ngai na yo toi ensemble elingi kolakisa ensemble donc tozobondela nzambe ensemble quelque part mais nzambe aza na batima wana te comme mpe batima wana lobi nango bakoki kobuka yango comme mpo tozotala temple oyo salomo asalaki babuka yango ekoma moske yango bitumba oyo eza kobundama entre bapalestinais na banani donc temple oyo etongami na maboko ya moto bakoki kobuka yango yesu masiya ayebisaki bato ayebisaki na synagogue abi nakoki kobuka temple oyo mpe natonga yango na 3 jours abandaki koloba temple ezali nzoto ya moto donc nzoto na ngai oyo ezali temple oyo bakoki kokunda yango 3 jours mpe nakosekwa na nini na molimo. Donc bandeko na nga toyeba makomi mpo soki oyebi parole oyo oza déjà riche po ozali na clé moto akokangela osusu vite po yesu alobi napesi bino pouvoir nyonso na makolo na bino bokeba na betonga wana bokeba na kobengaka baprofete na batelefone oyo bino boyebi te yango tozomona bana na nzambe tellement baza koteya bango lisumu te bana na nzambe bapeuple de dieu ezoya na baeglize ekomi kotambola baeglize kilikili bato bakomi kokende mpo banganga babi tomélange puissance ya nganga na puissance ya nzambe nyonso eza bapuissance tozomona makambo ebele bamabina soni ekoti na eglize. Et pourtant la Bible eza koloba to sangi to longola oyo ezali ville na profane de bolongola ba sœur ba frère ba chantre bolongola kufa na banzembo na bino pasteur longola kufa na mateya oyo zote eza ya Jésus Christ te Jésus Christ aye na mateya oyo ya repentance aye kolakisa moto ke oza lisusu condamnation oza sous na condamnation te balobi et le châtiment qui nous donnait la paix est descendu sur lui na mapipi na eto bikisamaki yo oza kolakisa bato ke maladi na bino esilaka te. Il faut kotaka ba jeune zwa mai oyo sukola kopakola ba l'huile d'olive wana ngai pona ngai na mona kango eza nango essentiel te babandaki ko wendre batu na kala na ba l'huile d'olive mais tango ba porte batambolaki na monaki moto azwaki l'huile d'olive te mais na yebi te mais vraiment pour biso to vandaka na biso na banc comme nzamba atindi biso to partager yango tozo partager mais na tangi bible na moni place bakomi moto fo ba wendre bino na ba l'huile d'olive te. En tout cas peza bandeko na ngai shalom to tanga liloba na nzambe to comprendre to meditaka ngai na yo to yaka na partage soki pendo ki liloba oyo okangola milongwa na kati ya biloko wana yango tozomona bato mi bazokende luka bana na banganga bato mingi bazokuluka bana na banganga et pourtant banganga bapesaka bana te wana ezali bota na nyoka apesaka toujours venin ezali oyo ebomaka yango kobota mwana wana azali bota na nyoka moyen a changer ezali te libota na nyoka ebotaka mbuma te yango na nefu bazoyeba arbre nyonso kobota mbuma te bakokata yango kobotika kokende koluka bana na nganga wana ezali libota na nyoka kaka nyoka kopesa kaka nyoka à César à ce qui est à César, à Dieu à ce qui est à Dieu. Donc nyoka kopesa kaka nyoka. Shalom bandeko na ngai bokeba nzambe apambola bino bo tume na kotanga Bible pe na ko comprendre kati na molimo mosanto nzambe